mbote bandeko nyonso obolandaka Irsil Botelo TV, mbote na bandako na bino, mbote na mabala na bino, mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Bandeko nanga lelo toye kolobela likambo ya Irsil Peshanga. Tomoni comment bato bazo ko insulter ye, tomoni affaire Irsil Peshanga na réseaux sociaux, to ebite soki likambango ezokende wapi, ezokende wapi. Alors bandeko nanga yango lelo Irsil Botelo TV pe aye vraiment na moi ba vérité na ye, topé na ye ko éclaircir bino problème ya Irsil Peshanga eza nini. Tomonaki ebandaki na ba problème ya ba photo, photo akala Irsil ba photo sa maquillage boye be batu ba lobaki. Siko lisusu tomoni eye kokoma lisusu affaire ya mwana. Affaire ya mwana oyo ezotia batu na ba confusion ebele na zui ba appel batu ba benginga. Batu ba benginga ebele, batu ba tindel biso ba photo ebele, tout luka to vérifier est-ce que problème oyo eza ya solo to eza ya solo te. Alors yango bomoni Irsil Botelo TV aye liboso na bino poto ya kotia makam na mesa to solo la vraiment clair na bino problème yango eza nini. Pourquoi bolinga kotika Irsil kimiate, Irsil azarana kimiate, Irsil Peshanga bolinga kotika kimiate na réseaux sociaux po na nini? Irsil Peshanga na réseaux sociaux azakana kimiate bolinga kotika ye kimiate soka publication na ye eswa kabato. Publication na ye esala kabatu pass. A publier boye batu bazu ba publier na bandenge nango. Alo babwe batu bazu ba publier na bandenge na bango. En tout cas, eza vraiment malamu mingi te. Alors lelo Irsil Botelo TV aye liboso na bino po a expliquer bino bien. Nazasi lelo vraiment nako expliquer bino bien biso nyonso tozwa vraiment ba kiti to vanda biso nyonso tozwa mayele to yeba likambo yango ezalaki nini est-ce que Irsil Peshanga bota to abotati. En tout cas lelo il faut toyeba kaka ba vérité o ebomba manango il faut nyonso ebima kaka lelo pour que batu batika kofinga Peshanga batu vraiment bavanda mwa kimia batu bakanga mwa minoko na bango. En tout cas lelo nde photo dévoiler vérité nyonso. Alors on appelle si mbote na bandeko bolandara Irsil Botelo TV, mbote na bino nyonso baye bolinganga, mbote na bino nyonso baye oyo bolandakanga, boza vraiment ebele o bolandakanga, boza ebele o bolingara biso, boza ebele o bosutenara misala nanga ekende liboso. Alors tika nzamba lola a pambola bino. Bandeko nanga nzamba pambola bino, bandeko nanga nzamba za lelongo na bino, bae nyonso o bosutenara Irsil Botelo TV, bae banso vraiment o bozaka wana pona ko soutenir biso, o bozaka wana surtout pona vraiment ba appel na bino, o bozaka wana penza pona ba partage, o bozaka wana pona ba message, o bozaka wana pona ba commentaire. Nzambe a pambola bino. Nga linga tombo benga nga boloba nga penza moni koto yo osalaki yango bien. En tout cas esala nga bien. Tambo benga nga pe boloba nga omoni koto yo osalaki pe mabe prochainement salabwe esala nga bien. En tout cas Nzambe a pambola bino. Car ande bino mo boyebi nga alobaka nanga bonjour bonsoir et dépendant na ero kolanda biso. Donc ero kolanda Irsil Botelo TV yondo koyeba soko ozwa bonjour topé ozwelango bonsoir. Alors ndeko nanga soki eza mbala no ya liboso otombe na Irsil Botelo TV. Donc si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzamba lola a kopambola yo. Na système a bien, na système moko ya kitoko makasi kaka na système vraiment ya bien, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager partout. Nzamba lola ako pambola yo. Et puis tango s'abonner ko bossa na te ko fina cloche ya notification. Na loba toujours ba force na bino ezara ba force na biso ezara tango s'abonner au fini cloche ya notification. Cloche à notification yango nde ko pousser yo que prochainement tant to rotia ba vidéo na biso ozwa notification donc komela yo directement esika nyonso okozala. Alors na pesi Nzambe merci pe na pesi merci na bino nyonso obosala kango. Nzambe a pambola bino. Comédienne oyo actrice oyo Irsil Peshanga amema ngambu na réseaux sociaux. Peshanga amema ngambu na réseaux sociaux. Moi so afinga maka chaque jour. Peshanga finga maka chaque jour, chaque heure, chaque instant.
Pourquoi nalobi bongo? Pourquoi nalobi bongo? Nalobi bongo parce que tozoloba makambo tomona. Toloba mingi makambo tomona ndenge ezalaka ndenge toyaka oloba liboso na bino. Peshanga afinga maka mingi na réseaux sociaux. Peshanga afinga maka trop tomona mwa mwasa bato akoma akuti na niveau soki aplibie ba photo na ye, to aplibie video na ye na TikTok a bloquer ba commentaire. Tomona kitanga zaki na poto. So okiti na ba video na ye bele bomona ke ba video na nyonso zaki a bloquer ba commentaire. A bloquer ba commentaire pour nini po baza batu mo bakofinga aneleka kebele bofingi esala bango pasi mo mutako kota koti bo amoni foso bofingi esala ka pasi na motema esalaka pasi na motema muta omona koma bofinga ye muta omona otanga bo ofingi no ka ye oyebi ete omona ete ka pamba bo olekino na internet ofingi ye ka pamba bo ofingi ye peut-être kutu kaka ndenge ezaka ba conflit ya bango na bango ba comédien mais yo memi na olisumu oye kofinga o muta okuta sala conflit na ye a oleka ka jamais aleki afingi mais tokomo mema masumu moko ya kofingelaka batu peshanga afinga maka atasoka poste il faut batu balandela poste na batu balukaka bayeba défaut eza wapi batu balukaka bayeba erreur eza wapi batu balukaka bayeba pour que bafinga ye eza kitoko te eza vraiment kitoko te batu batuninga batu babenginga batu batuninga ba vérifier soki likambo eza ya solo tomona ici peshanga plibiyaka mwana banda beba zala mukie ti mwana kola tomona peshanga plibiyaka mwana ti mwana koli peshanga plibiyaka ye alors batebele ba ye komona ba photo oyo ba photo oyo eza ba photo oyo ezo circuler na internet ba photo bomoni ici peshanga na zemi e ya ba photo oyo batu bapanzi yango na internet bapanzi ba photo na ye ya zemi bapanzi pe na photo na ye oyo azana bébé alors epesi bato ebele confusion bato ebele bayimi bato ebele balobi oyo bomoni ya zemi wana eya na bato bake kozwa bato bazwi bacapture photo wana ici peshanga zemi na filme eza théâtre oyo elekaka epai ya Caleb entre Caleb na Papa Elombe eza théâtre moko elekaka nde bato bake bazwi bacapture mpo na ka baya kobimisa makambo Ursule Peshanga abota te Ursule Peshanga ana mwana te abota na ete Peshanga bato botika koluka ba problème botika kobimisa ba faux ba photo ya théâtre to ba photo ya lukuta pona oluka ko intimider bato pona oluka ko ya kokosa makambo na Peshanga abota te kaka ye moko muto bofingi pona ba maquillage kaka ye susu bo changer les dossiers donc Ursule Peshanga bino pe bo changer la ke dossier bo changer la ye dossier afinga mara selon ndenge vine zo kele don selon ndenge bozo changer les dossiers et kitoko ata mukiete souvent biso ba congolais tozaka na bolingo te biso ba congolais to na bolingo ya biso moko te to na bolingo pene ya tant que congolais na congolais to na bolingo wana te Peshanga elo nyosa salaka tofinga ke nango bien te azwa relation sika pli bien na relation na moi sika boye bofingi ye nango ake Nigeriana Gomez bofingi ye asali filme bofingi filme wana ake poto bofingi akutana ba comédien basali mwa tournage bofingi finalement et ani na via mwana batu et ani na via Tantine Peshanga ezana batebele bafinga Ursule Peshanga tilo aza ke pana bango et avanda akake pana bango mais si la pas vanda epana bango si la vanda epana bango tilelo afutela te mais bofinga ka Peshanga na likambo moko oyo otala peno otali mutuna makolo lobi mais likambo ezata na sens te mais bofingeleka nango
peshanga bota te mwana o peshanga bimisaka o mwana o peshanga alakisaka mwana o tomona peshanga aplibia partout tomona aplibiaka mwana eza mwana o aza ndoi na ye bebe o kombone ezala Ursule mwana o amwana ya ndeko na ye amwana ya ndeko apeshanga alors peshanga koma bota na ete azwa pe mwana o lokola kaka mwana na ye aplibiaka ye partout peshanga bando tambola na mwana partout peshanga bando kende na Ursule o Ursule la petite abanda kenda na ye partout abanda tambola na ye partout bebe otanga botamaka Ursule aplibiaka bafoto ya bebe o na ye aplibiaka bafoto c'est par là que bato baya koloba te ici peshanga boti e ana bato mosusu ti lelo bayebaka kaka te bebe ya peshanga be ale siko boluki siko boplibia yango na bapage boya kobimisa yango lokwa mpona critique mpo moto abimisi yango na bulke akritike abimisi yango na bulke aya kokritike peshanga bien te kitoko te eya kitoko te toluka te tokomisaka eloko toomona eza ndunda me tolini tokomisa yango matembele non toluka pe te tozwa eloko toomona yango eza matembele me tolini tokomisa yango ka ndunda mpona koya kosali bareputation ya bato eya bien te peshanga na ye mo abimba na tv te mpo ya oyebisa biso abota to abota te aloba yango te me tomonaka ye na mwana bato ebele bandoloba mwana na ye te mwana na ye bamisu baza koezite te ya ye te mamisu te ya ye ti toyaka omona mama mwana na bimaka me eza mwana peshanga te me moto aye aplibie video aplibie bafoto oyo mpona oluka osali reputation ya peshanga mpona oluka ofinga peshanga mpo peshanga uti ofingama deja ayebisa bino ke ala na ye mabe bofingaka aza kitoko te aza kitoko ye moko deja leka lobi ye bofinga nga kitoko te wi na nga mabe me kaka na mabe na ye wana aosala succès ovana ndako na ovanza omoni foto apeshanga obandi kofinga ofingi okomante me ye kaka na mabe na ye wana yo oki okomante foto na ye me yo aucun jour otikalaka kotia foto na yo Ursule peshanga ye kokomante donc fo mona ke différent eza bokeseni ezali ya makasi mpona omona ke différent ezali vraiment senti mpena ko boza différent oya kofinge na commentaire atie foto na yo ye ofingi ye me ye autika lolongwa te ke alongwe place aza aye kokomante foto na yo na Facebook aosala yango te me boya kaka kofinga ye koya kotiaka vi na ye ka boye ofinga peshanga avivra na sali peka na yo te adepandaka na yo te me oya ofinga ye ndeti mpona nini aza victime ya makambo ebele nakoti natangi bacommentaire esika baplibie bafoto oyo nakoti natangi bacommentaire me na regrete naloba na bino toujours awa na Ursule Botelwa TV biso pe atozaka soko za okumisaka sila tikala na sila okumisaka peshanga tikala na peshanga okumisaka dina na tikala na dina na yango nde ezaka makambo nga na lobaka okumisaka bela Poutine tikala na Bellevue Poutine kandi kokataka ngambo baninga te mpona ocreye baproblème imagine yo kumisaka na osila momoni bapublie foto Ursule peshanga oyeka ofingi siko ntango ofingi wana eske bapesha lo biso baye na publication na ndenge ofingi eske bakosepela ndenge ofingi mutu na ba yango bomona bato bakoma ati na niveau ya oswala na bacommentaire mpo nga so namoni ke batie video mobwe eke naza na nga interesse nango te batie foto ya mutu moni nasepela na nga na ye te na okomante na nga te naleki na nga nzela swa naleki na nga me toyaka kaka kofinga nayebaka te soki okomante ofingi mpo bato bamonaka ke te intel ayaki akomantaki afingi bapesi ezalaka na succès nayebaka te soki ezalaka na succès so mpe ezala nini nayebaka te lelo bato balingaka soki kogarde bapersonnalité na bango te Facebook eboma barelation ya bato ebele
Facebook elakisa baidentité ya bato ebele. Elakisa baidentité ya bato ebele. Baidentité ya bato ebele ezalaka ya obombama. Facebook abimisa yango na poasa. Abimisa baidentité ya bato. Tomona baidentité na bino na bacommentaire. Tomona baidentité na bino. Boza ebele. O bomilakisa baidentité na bino. Ke bozaka ben poli. Bomilakisa. Eza bato musu ayepe na commentaire afingi otali profil o regle. To obite yete. Me boya kaka kofinga ye. Bozo koma mabe na page na ye. Otala na ote leka. Ndeti nga pana loba muto na sepela na nga na yete. Na otala page ne poa nini. Na otala page ne te. Omoni page ne directement leki na yo. Mais na comprena bino te mutu olobisaka te mutu mona otiaka kutu kate mais bota la page na ye oleki na ote oye ofingi olobi otikali kaka kofinga finga po ke na yo kitoko te peshanga za mwa mkete peshanga za mkolo peshanga bandi théâtre lelo te peshanga ana talent sala théâtre kitoko ajoua kitoko kana ba agitation na ndenga loba mbangu wana ajouera bien alors azape mutu moko a mérité pe respect bandeko nanga babilambo bozomona ezo circuler liboso na bino wana en tout cas eza disponible chez Irsil Botelo TV contactez biso okoyeba ba prix en tout cas tozana ba biloko ebele ba maputa ya qualité ba robe ya bazin ba biloko ba papa ba biloko ba mama donc ba sorti nyonso ya robe ezali awa toza na ba bazin toza na ba robe maputa o totieli bino nyonso te biloko eza tellement ebele alors ceux qui oza intéressé na biloko nyonso ezo défilé wana en tout cas komela biso na numéro wana Irsil Botelo TV aza wana okozwa ba information nyonso ba prix makambu nyonso toza wana pona bino donc komela biso na numéro na biso eza wana et puis tokoyokana comment kosala pour que o récupérer et loko na yo tozo de ça la delivery partout tozo livrer partout livraison eza partout donc eza loza na poto ko hésiter te ya kokomela biso toza wana vraiment pona yo donc komela biso na numéro na biso et osala kitoko makasi bandeko nanga Irsil Peshanga a mwana mukiete a mukolo et puis atongi carrière na ye banda bu jeunesse na ye nyonso Peshanga banda théâtre kala abandi théâtre lelo te abanda théâtre kala mwana Papa Elombe Shukari ya kala abanda kala et puis lelo pa osala fierté Papa Elombe mais lelo bat bakoma okanisa po yebana po ba considérer faut zaka lokola belle vite faut zaka lokola sila faut zaka lokola dinana faut zaka lokola bobo manoka faut peka yo po fongola ka chaîne YouTube faut poser peka na chaîne YouTube faut pas bando sala ka ba théâtre non mutu na mutu otala azana vision na ye Peshanga ana chaîne na ye tomona sala film oya Irsil contre Peshanga tomona alors ye moko soka azaka na so intéressé te au ba vidéo est-ce que toyoka ngena makasi ke Irsil Peshanga ndozana il faut ka ko bando sala ba théâtre il faut ka ko o banda ko produire ba théâtre te ana vision na ye eli ko loba te ke Peshanga zangi mbongo yo 4 5 6 comédien basa la théâtre non ana vision na ye soki leona ba chaîne kutu ya baida kapilas na chaîne na so sangsa ba comédien afuti bon pe basali théâtre to mona ba grâce zolo ba sangsa ba comédien ba futi bon basali ba théâtre na ba chaîne na bango tina ba Rosie Mutiopi ale bongo pourquoi pas na Irsil Peshanga eza na mutu na ete eza na makanisi na ete aubule na biloko mususu aubule makambo mususu mais peuple congolais tozaka wana pona koya kofinga nga mituna moto sambela na biso te yango bomoni mboka ngo pe bonga te bata masumu baze belé poko tala penza biso ba congolais to numéro 1 na obondela soko si okangi chambre ozo bondela ozo tutukana na se yo wana otie bostra ozolanda ba prière matin na prière yembela nkolo sambela nkolo mais comportement na biso ba congolais eza bizarre pourquoi comportement na biso eza bizarre ndeko mwana nzambe moni muto abanga nzambe muto asambelaka oyeba ye ata na façon na ye ya kokommente ba photo ata na façon na ye ya kokommente ba video ata na façon na ye ya kozalela façon na ye ka ozomona ke te muto abanga nzambe
Mais ne comprenez pourquoi et pas na biso ezaka le contraire pour na nini. Tokoma kaki fanatisme na ndenge moko ya mabe. Ata olinga no comédien o mone pena okena libulu mais oloba na ete pourquoi olinga ye. O mona mususu koto azo ko avancer mais okoki jamais ko féliciter pour linga yete mabe. Mabe makasi. Tango moni ko sepela no na mutu te ato moni atie loko na elekango betango kara. Lekango betango kara ya kitoko te. Après le loto lobito lo banzambo tikinga nga pena nzamba tala makambu nanga te. Nga pena nzamba omona yo. Yo komante o yo fingyo kasi lokwa batu ba mona men nzamba moni yo. Nzamba omona yo. Okota na ba faux compte yo fingi baningo komante nzamba moni yo kana sendengo batami wa nzamba moni yo. Botika peshanga sala vina eko. Bo lembisa ta mukie botika yena ata pona 1 mois pamba bobo akisa nanu. Botika na ata pona 1 mois. Lelo bapesa ki challenge mutu nyonso sokole longa ya ko l'acception ki naturel na ndenge ezalaka. To mona batute. To mona batute. Koketa te ba photo na yete filtre ba batu ba finge kana ki filtre wana. To mona batute. Batu lo ba komo batama. Awa mona ta ko bima te longi bongo te fatsa ka make up po ani ba boya batu ba filmer bango. Ba boya batu ba kanga photo ba ko publier. Lelo internet c'est comme ka nyonso ko publier. O so ana mutu na téléphone mozana ba réserve po ani akoki pe ko enregistrer a publier yo. Lelo bat ba koma ka motema mabe o salara ba enregistrement. O benga muningo sala enregistrement pour ko publier o zwa nini. Bo koti bo kundoli ba photo peshanga boye bo publier. Bomoni ye moko pa zwaki ba photo na ya ki naturel a publier. D'ailleurs ici peshanga to mona de na théâtre. To yebi déjà. D'abord bi sa photo na ya naturel ou pas to yebi to mona ke déjà. Pour a jouer ba rôle muso azaka naturel. Et ana ba rôle a jouer ki moi na classe alati pe ba uniforme azaka naturel maquillage te. Aouta ko jouer na chaîne d'Acosta to mona vidéo circulant na ici peshanga jouer na chaîne d'Acosta. Peshanga jouer ata maquillage te et lo commenter. S'il vous plaît, la famille, to bongo la mitema. Oeza 2024. Ndeko ba ane nyonso ozalaka arabi ne change pas. Na ba ane nyonso o demereka na même comportement, na même situation. Isa kitoko te. Salata effort ya ko changer monte ane sika penza en tout cas comportement nanga o nazalaki nango ya ko finga ka batu pamba na tiki yango. O lelaka nzambe na lingi na ane o pambolanga nzambe na lingi vi nange changer na lingi o le tango yo lela nzamba pambolo na ane lela pe nzambe na lingi na ane o nga moko pe na changer yo moko pe bandana ko changer na ki yo moko avant nzamba ya ko changer yo moko bandana ko changer. Okoti na sika kana comportement ya mabe kana comportement ofingaka batu kana comportement okomela batu mabe kana comportement ya ko sabotaka makamu kitoko te. Botika ici peshanga sala vie na aza ye moko te aza comédien na liboso te o aboti na nte baza ebele peshanga boti te sila pa boti te. Peshanga boti te sila pa boti na ete mama biso belvi kanti pa boti na ete eza bango mo ba milingi bana bango à l'aise bana bango à l'aise. Eza vie na bango bazo mener baza l'aise. Alors toyo ke lo mutema pasi poani. Toyo ke lo mutema pasi te baza à l'aise. Ici peshanga tikala ko bima na TVT pour ka lo bana biso ka bota abima te. Eza biso moko nde toyaka na ba mloko wana. Alors botika ko finga epo ye moko te mte informer bino ka bota. Atikala ko ya liboso na bino te ayebisa bino ka bota. Alors to tika ko finga eza kitoko te. Eza bien te. En tout cas, merci bandeko nanga, merci batu nyonso o botiaka penza litoi pona kolanda biso nazalaka mingi mulaite na ba analyse nanga na lingaka vraiment mingi kozwa bino tante. En tout cas, merci musala malang bozo sala ya ko partager tozo mona nzambe a mona bino. Alors ndeko nanga so ezambala liboso otombe na Irsil Botelo TV. A tolobaka toujours chaîne na biso zaka zéro ma finga donc a pas na biso to finga na biso te vraiment to finga te car ndingo koti wana au s'abonner au commenter au liker au partager en tout cas tant au s'abonner
cliquez cloche et notification pour que prochainement tant Irsi Botelo TV va lancer analyse nae et comme yo esika nyonso o kozala. Donc appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Toza wana toujours donc nzamba lola asala biso bolamu, partagez nzambe akopambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite kaka na système a bien tika liloba pona mama na biso peshanga e osala malamu mingi. Bisous, bye.